Mais nzambe azoluka basambeli ya molimo pe ya solo. Bandeko, pourquoi Jésus alobaki nzambe azoluka basambeli ya molimo pe ya solo? Alobi na mikolo suka bokomona ba faux docteur, ba faux prophète bakoya, bakojimbisa pe bato ebele. Yesu asi alobaki boye bokoyeba bango te mpona misala na bango te, mpo bakoteya ke Jésus Christ aza Seigneur, bakoteya ke Yesu asi ya aza nkolo aza mobikisi. Mais Yesu asi alobaki boye bototangaka Bible malamu bokoyeba bango na bizaleli na bango. Mais tala misala bango baza kosala. Mosali ya Nzambe aleki na réseaux sociaux, aleki ka na émission lokola ngai pona kaka lobaka ba politique. Politique na politique. Politique na politique. Mais okomona diable aza ko utiliser ye azo kamata makamia zoloba aza ko bamba ngo na ba verset biblique. Mutu aleki na mission kaka makambo ya bato abokili. Mutu aleki na mission kaka mpona okomisa ba musicien abokili. Oh Kofi azaboye kobongolisa bato mitema bato bayepa ya nkolo baloma na mokili bayepa ya nkolo lelo ezali pasi mpo bato kolo bakofi olobi te bafali bafere soki babina file soki bina pase na yebi te Watanabe bakuluturanga nyoka longo bapapa bombenga bazebele mpo babongola bitema. Mosali ya Nzambe bati image na ye na mwasi na kati ya mutuka azosala bisalela azosala ekobo na kati ya mutuka ati nzeba bayuda. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko tamaka yango, na Vincent Makela. Bandeko bato bonandaka biso bana na Nzambe bonandaka biso de partout Nzambe aleka na kopambola bino en direct ya ciel ouvert oyo ezali bongo chaîne na bino bolinga mingi kotala elobela bino ka makambo ya solo Nzambe aleka na kopambola bino. Vraiment nasengi yo osala biloko mibale pona tobanda émission na biso eloko liboso vraiment nasengi na yo osabonner. Vraiment sala ngai plaisir wana au nom de Jésus osabonner pe yebisa ndeko na za peme na yo ala ndaka ciel ouvert TV et puis asabonner et ko sala bongo malamu eloko mibale o like o aimer bémission on dit mayango et ko sala bongo vraiment malamu pe ko la ko zalokum eloko ya misatu na sengi yo au nom de Jésus na bolingo ankolo masi ya partager bémission oyo et ko sala malamu donc bémission soit ciel ouvert soki komeli yo kotala yango yo moko te benga bandeko botala yango et puis partager et ko sala bongo malamu na pisi no merci bino bato za fidèle bolandaka chaîne na bino et puis bolandaka votre humble serviteur le pasteur Vincent Makela Meshak oyo Nzambe apesa ngai kaka monoko ya kolobelaka ye pe ya koteaka bato ya kolakisaka bato nzela Nzambe aleka na kopambola bino na pamboli bongo cameraman na biso cameraman ya espace Josué Luanda oyo azo filmer ngai po etena koma na bandako na bino sans oublier grand frère na ye l'homme valable Cédric Makela mon en tout cas Nzambe petit frère Jésus Christ cerveau électronique
grâce na bango nde nazokoma bongo na bandako na bino na bosante ko pambola pe journaliste à ciel ouvert TV il est passé flamme d'Angola nzambe azana ya pambola ye pourquoi pas na pambola Mama Bénédicte Makela nzambe a pambolé la servante de Dieu pourquoi pas na pambola la servante Blandine Makela motema ya pasteur Pierre nzambe azana ye pe na pamboli ba banso bazolanda biso pe famille mobima Makela nzambe aleka na ko pambola bino lelo bandoko balinga bina eli nini na eli ba makambo mibale to misato soki ta eko permettre na kolobela liboso likambo etali église comportement église pe ya bato baza basali ya nzambe na kati ya église so nazoba église nazolobela église oyo ya corps de Christ te mais nakolobela mingi église locale pe mibale nakokita bongo na mboka na biso Congo est-ce que mboka oyo ezali na bilakeli mabe malgré bato osambela mingi to mboka oyo eza na ngolu ya nkolo bandeko ko changer ko zappe biso te ko changer chaîne te tikala wana bandeko balingami okoyoka makambo ya minene oyo nzamba ti na monoko ya mosali na ye le pasteur vous excusez le pasteur Vincent Makela que je suis. Que le Seigneur vous patafiole, que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, na bandena likambo ya église oyo ezali bongo na kati ya mboka na biso. Na kasi na mboka na biso bato bazo sambela mingi. Ba église ezali ebele. So nazolobela ba église, nazolobela ba église oyo eza ba église ya corps à Christ te. Mais là, nous avons l'église locale. L'assemblée oyo moto na moto apona po akende ko sambela na kati ya l'assemblée wana. Bando balingami, meni tozomona na kati ya l'assemblée locale oyo eza na kati ya mboka na biso. Tout d'abord, nalingi éclaircir batu. Église eza mabete. Parce que église eza na deux catégories à église. Tout ça, la première église, église ezali corps de Christ. Oyo eza ko rassembler presque batonio surtout na kati ya corps ya Christ. Na nzoto encore ce masia o babengango église universelle, église invisible. Oyo ezo sala ke ata yo sambela na matete. O sambela na église mona komena Kinshasa, o sambela na Bumbu, o sambela na Njili, to o sambela na Masina. Mais na nzela ya corps à Christ ezo sancception tozo koma mutu moko. Bien aimé, wana ezali première église. Deuxième église ezali ba assemblée locale oyo nzambe asungaka po ete moto oyo aponi ake afungoli assemblée to l'église locale nzambe apesi ba mpate to bana na ye po ete akambaka bango lokola berger yende berger mais azokamba batu azolesa bango maloba na nzambe parce que maloba na nzambe ezali bilei oyo bana na nzambe baliaka na kati ya église. Mais bandoko balingami soki totangi maloba ya nzambe liloba ya nzambe eyebisi biso na mokana na Jean nzambe azali koluka kaka te moto akoma mosambeli na kati ya église moko songolo. Mais Yesu azali koluka bato bazali kosambela ye na molimo pe na solo. Ezalaki likambo ya Yesu akutalaki na mwasi moko azaki Mosamaria bongo Yesu aza muyuda bakutalaki na liziba ya mai oyo prophète Jacob atikaka. Jésus asengi mona mwasi oyo mai mwasi oyo alobi na Yesu alobi yo ozosenga nga mai yo ebiteka yo za muyuda mengala za Mosamaria yo ozosenga ngai mai. Est-ce que c'est étranger na mboka oyo oyebi te ke bayuda na ba Samaria bayobanaka te balobanaka te.
Jésus a bani ko répondre moi na moi suana. Mais na ko bani ka moto ya oyo swasi alobaki. Abaki na lobi mama, soko yebaki moto azo senga yo mai. Yonde oke ko senga ye mai. Poete moto yo azali ko sola na yo, yenda azali liziba na mai. Oyo ko sila kate. Mwana moi solo ko azali moto mosuni. Alobi ne swasi alobi papa, ozata ne loko kotoka mai te. Pe libulu eza mulai. Yo zo bana sema mai ndenge nini? Ngai kuti naza ne tokelo ya mai. Yo za na yango te. Basali mo muke dialogue na Jésus. Nde Jésus ayeko episa lobi ke oyo eza tango yo Nzambe azoluka basambeli oyo bakosambela Nzambe na ngombo yo te bisika songolo to pakola te oyo nga naza mondimi nasambelaka l'église ya mboloko oyo nga naza mondimi nasambelaka l'église bitekuteku oyo nga nasambelaka l'église Epinard te. Mais Nzambe azoluka basambeli ya molimo pe ya solo. Bandeko, pourquoi Jésus alobaki Nzambe azoluka basambeli ya molimo pe ya solo? Parce que basambeli ya nzoto pe ya lokuta baza ebele, surtout na époque na biso batondi ebele. Bafo basali ya Nzambe batondi ebele. Bafo église ekomi ebele. Yango monaki Jésus même na maloba na ya prophétisaki. Alobi na mikola suka. Bokomona ba faux docteur, ba faux prophète bakoya. Bako jimbi sape bato ebele. Yesu asi alobaki boye. Bokoy babango te pona misala na bango te. Po bakote ya ke Jésus Christ aza Seigneur. Bakote ya ke Yesu asi ya aza nkolo aza mobikisi. Mais Yesu asi alobaki boye. Boto tanga ka Bible malamu. Bokoye babango na bizaleli na bango. Eza la misala te. Po bazape na parents akosela Nzambe. Afungoli pe église. Azape koteya. Azape kotia bato maboko bazokweya. Azape kosala miracle. Mais bokoye ba ye na ezaleli na ye. Na misala te me na ezaleli na ye. Parce que sur le bique plusieurs viendront sous mon nom, na se akombo na ngai. À mon nom, na kombo na ngai. Ils vont prêcher aussi que je suis le Christ. Solo. Mais bokoye babango na bizaleli na bango. Bakozana parents ya kosela Nzambe. Mais bizaleli kofunda ke baza ya Nzambe te. Bandeko, yo moko yebi lelo ta la plupart ya bizaleli ya biso basali ya Nzambe soi-disant tozote ya Yesu tozo salela ye. Oui, tozote ya Yesu. Mais tala misala bango baza kosala. Mosali ya Nzambe aleki na réseaux sociaux. Aleki ka émission lokola ngai. Pola kaka lobaka ba politique. Politique na politique. Politique na politique. Mais au komona diable aza ko utiliser ye azo kamata makamia zoloba aza ko bambango na ba verset biblique. Mais Bible lobi nini? Bible lobi allez dans le monde entier. Allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Ba verset o ezaka na Bible. Oyo Nzambe apesa biso na kati ya loba na ye. Parce que liloba na Nzambe ezali sacré. Liloba na Nzambe ezali inspiré. Eza poto bomba kango te na ba makambo ya mukili. Mais maloba ya Nzambe ezali poto te ya bato to komisa bato ba yekoli ya nkolo. Bakoma ba disciple ya nkolo. Mais tala misala na bango, pardon, bizaleli na bango. Mutu aleki ne mission. Kaka makamba politique. Mutu aleki ne mission. Kaka makambo ya bato abokili. Mutu aleki ne mission. Kaka pona okomisa ba musicien abokili. Oh Kofi Azaboye Kofi aza satana te. Faire fali bana baza satana te.
oyebi kosala émission ya analyse mpo na bango mais kokosaka baverset makambo te baverset biblique ça n'a rien à voir na misala bafali bafere banani basalaka bango bapona kosalela mukili kosepelisa mukili mais mosala nzambe apona kosala nzambe kobongolisa bato mitema bato baye epai ya nkolo balongwa na mokili baye epai ya nkolo lelo ezali pasi mpo bato kolo bakofi elobi te bafali bafere soki babina file soki bina pase nayebi te Watanabe bakuluturanga nyoka longo bapapa bombenga baze bele mpo babongola mitema parce que biso moko basali ya nzambe tozokomisa bango baincrédile bandeko bota ndenge mosali ya nzambe wana azokomisa kofi vraiment c'est incroyable mais vrai même tant que yesu akomisaka ndenge wana te mosali ya nzambe oyo azali censé akotia bato parole ta ndenge azokomisa fere ta ndenge azokota makambo ya bafabrigas non bien aimé bato kutesengeli baapproche biso mpo totia bango sango malamu babika me bandeko église ekomi kotape à côté namonaki moko mosusu faire ake l'église moko boye balexie liboso bali koyemba bandeko oyebi ke bible elobi nyonso ekoleka tala ndenge église eperdre valeur na yango eperdre mission na yango nazoba église kolo na Christ était parce que Jésus ne change pas mais bato nde bachangeaka église eperdre sens na yango kala babare eza kokangama omona ekomi église babivete okangama omona ekomi église moto mpena azwi pena lopango na ye apesi yango mutu basali groupe de prière lelo epesamaka susu te parce que basali ya nzambe tokomi lokola batente tokomi lokola baantikrist bandeko mosali ya nzambe oyo komona abimi na libanda ya mission nzambe apesa biso abandi kolobela kaka makambo mokili makambo ya M23 banini toboyi te toyi kolobela ngo mpo toza bacongolais mais priorité eza nanu Jésus c'est notre priorité moboko ya vi na biso eza Yesu Masiya yebake mosala nzambe wana aza antichrist baantichrist mingi baza na bareseau sociaux mutu azokumisa batu koleka meme Jésus Christ mutu azolobela batu koleka meme sango malamu oyo nkolo apesa biso mpo toteyaka c'est triste lelo baeglise na biso bato babongola mitema baza muke bato bazobongola mitema baza mike mingi batondi wana ce sont des païens parce que tozotordre sens ya évangile sango malamu eza kobongolesa bato motema omona pena kala ezalaki omona batei mutu loba nzambe mutu abandi kolela aye mpe ayamboli masumu na ye epuis atiki me lelo bahypocrite bakomi ebele tozomona meme ata bachroniquere mosusu bazosala baémission na batv yoka nde bazoma polémique na réseaux sociaux bazosala makambo ya soni baza kofinga mosu okomona pene na émission boye aza kosala meme ata makambo oyo tobengaka azosala babétise okoka kombo ya monoko basali ya nzambe na minoko na bango nga nasambelaka pa mutu tongolo nga za mwana prophète Kingandi naza mwana prophète Vincent na mwana pasteur Vincent naza mwana ya Dodi naza mwana ya Kingandi nga nasambelaka pa Kingandi mais soko tali bandeko oyo baza bapayen mais bazokende église obi mpona nini parce que sango malamu même les églises locales ezoteyama ndenge ezalaki te naza koregrete te mais nazoba likambo ya solo bible elobi mingi bakuwa na kombo na ngai
mais bokoye ba bongo na misala na bango mais misala basali ya nzambe wana ezo kotalisa make baza ba antichrist baza basali ya nzambe te ngabe na vi koleka pona kumisaka kofi na koleka pona kumisaka ya na ngai oya zape grand musicien nzeze expérience pona misala salaka non na koleka wa pona kumisa mutu songolo na komisa lokola nzambe na ngai ndenge mosali ya nzambe oyo na okuna no ala o azola ndaka wana ndenge bazosala. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Balatinde kombo a Yesu. Mena bizaleli bazala nzambe te. Yango no komona mosali ya nzambe bati image na ye na mwasi na kati ya mutuka azo sala bisalela azo sala kobo na kati ya mutuka ati nzambe bayuda misala les ofunda mutabi kanga na sambe la kanegi songolo avec un salaire mission yoka polémique yoka ba bêtise na monoko na ye yoka makambo mabe mazotanga kombo ya basali ya nzambe bandeko Jésus a le pour suksa likambo ya église nzete na nzete yeba na kana mbuma na yango ozonga ngai jamais oki kolia lipela bongo oke koluka ngo na nzete safu jamais nzete manga eki obota kokoti jamais tala apôtre Paul alobi soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Jésus-Christ. Bandeko nabiti kenga naza bon koleka bato nyonso naza mosantu koleka bato nyonso mais mwana asambelaka l'église onga nazokamba mwana nanga molimo musu basalaka ba émission okomone na biloko wana te asali ba émission aye ba bêtise alo ba bilobela sima nango abani kotanga komba pasteur Vincent oto omona ye te et puis nakolinga yango te nako accepter yango te bakolobaka makambo ko édifier batu balobaka makambo oyo eza makambo ya valeur même ata soko lobaka mamboka okosantika zoloba yango na sagesse nkolo po molimo nzambe eza likolo na ye ndenge Jésus-Christ alobaki l'esprit de Dieu est sur moi il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle pour libérer les captifs pour sauver les opprimés et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. C'est ça. Molimo nzambe eza likolo na yo et ko discipliner yo et ko contrôler ba langage na yo. Papa mama ozo ndaka na Silver TV. Bana nzambe soit dizo bolanda na ba TV. Basali ya nzambe bolanda na ba TV mais baza ko sala ba scandale. Baza ko yokisa kombe sumasi ya pasi soni baza ba antichrist tozomona lelo na mboka na biso mutu azo sala soi-disant babenga oli milulu oh aza la campagne d'évangélisation mazo prêcher Anouka ezali Satan Anouka eza nzamba bolili yango moni ki Jésus baki boko yeba bango na bizaleli na bango bango tia na bango ngai me bizaleli ko funda ati motorobo kwa kwei atako na réseaux sociaux ba mususu azupe mwasa bakangu mwasi na ndako te me obona bakamango ebimi na ba télévision boko yeba bango na bizaleli na bango ce sont des antichrists baza ko sala poete babungisa batu ebele batu boni bakomi na mutema makasi pona batu wana ngana ko sambela ka susu te no kena ke begi sute pona makamna zomona or baza antichrist ce ne sont pas des serviteurs de Dieu mosali anzaba pengwa kate asala ka ba scandalité azali wana pona ko édifier batu azala pona ko memba batu na nzela bo solo na nzela ya nzambe
mpo bato babikisama mosala nzambe aza wana mpona kopeuple le ciel
nkembo na nzambe monani loboko na tata esemwami likola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert